congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com. kitoko Bobby Ronaldinho, le king is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue. Mama Sika 10. Bienvenue encore une fois dans l'émission Nabisondou l'avenir. Nous avons vraiment le réel plaisir Yarotika Studio pour ça le déplacement parce que c'était très important. Tout ça le déplacement, comme vous le savez, l'actualité reste dominée par la mort de Papa Wemba Mzee Bakala Diakouba qui nous a quittés depuis le 24 avril. Donc, n'est ministre de la Culture à Sengaki n'a pas autorité à Mboka, n'a mokonzi Mboka parce que date wana eza date otoye baki yango na makambu ya démocratie na mboka na biso na 1990 et ministre asengi so iko comme date ya musique congolaise idée wana biso nyonso tozo soutenir yango et mokonzi mboka so razui mokano na nzela wana to sepela lisusu makasi parce que demande wana to betelaki yango vraiment maboko et maboko pe na bandeko nyonso oyo ba travailler na ministère ya culture na likanisi wana lelo to sali déplacement pambate. Tout ça, le déplacement, pour tout Sabino information, il y a motu, il y a pelisous. Information, tout Sabino lelo, ils ont invité na biso, to yami na plateau na biso, boye billet, azarasu su mutu a représenté te, to bomi mbale belé, mais to zana e lelo, donc na ezo yamba lelo mutu to boma, mutu akufa, ne na yamba lelo, mais azana biso na plateau, papa Lutumba ndo Manuel no Simaro, papa Simaro, mbote na yo. Mbote 33 mais na kei na tiki o zaka na 33 o matata na 34 te naza standard te c'est que za mwana ya lokoso te. Est-ce que liloba oyo lobaka na cimetière ya Gombe na liwa ya Franco yango te okoma lelo na viva la musique papa yemba kufi nango te? Oui mais nakanisi batunaka payer parmi ba image na zo na tunaka payer est-ce que vivre et vivre soko yo ali mais ndenge na lobaka te na bana oke oyo nga nasalaki ntango nawutaki na 2003 oyo natikaki na poto te bana wana aza na bango sotuninga mituna wana bana mingabi soko bango moko bakomitika ke eloko wana epanzana mbeki wana epanzana eza kozoba na bango parce que la sali histoire na ngai comment na ngai ezali imprimé en or na histoire mboka soko lelo papa Wemba vi mpalata ya munene ya lokumu ya mboka na musala ya salaki mais a formé ba jeune na mutuno est-ce que bango ba jeune wana soko lelo nini vive la musique ekufi ya soni na bango na mokili ndima baseka yo me bawolola yo te ndima bango seka na bango eta 33 mais soko mele yo tala te ekozalaka pasi na bango soni na bango mais biso bakulutu bana koporte bango kaka baconseil na bolingo parce que azalaki na ntango aleli emene ya na nzembo wana nayebi te soko olandaka yango bien oh là là abisoko na kangaka makolo be yo botama na maternité hein alors bango bali wana nani omoni na mokili et pourtant ça na fraction moko na ya seconde pendant le moment itinge merci hein? Mais soko nga na yebaki yo parce que motu ka présenter nga yo soko penga na zwaki moi eloko moko parce que sima na yo soko na komeko effacer tableau wana ba yebate buta ko lobango tout à l'heure ils ont pas été zanga moko na fait mais non mingi ba yebane wana parce que papa Wemba nazo ngana zo kena molokai je suis l'artiste le plus simple de la République du Congo RDC plutôt pardon tango to sala na 78 telegram na malwa mukisi zo kena ndako ya papa Wemba nazo kuna kuti bamina ya redi ya misi be mingi oyo balia ndunda wana ngai oyo Amazon boya kolambela mobali na ye tango batuti ngai
mingi bakoma sokotanga ye wana kasi te ye Papa Simaro motuna oyo ezotungisanga mwa mingi toza bato mwindu toza ba africain c'est vrai toza ba bantu toyebi valeur nini oyo okoki kopesa na moto mpe toyebi valeur nini oyo culture mpe coutume na biso eza nango. Papa Wemba chef coutumier grande star ya musique ya mboka na biso akana aloba na nzambe soko kozwa ngai zonga likolo ya podium nzambe azwi ye sur scène mais na mboka bapaya Papa Simaro est-ce que totiki eloko libanda te na ba valeur ya bonkoko na biso soki azalaki komonana etotuni mutu nani ya nzambe ye abombana na ye tobengaka ye souverain ye nzambe oyo akela Papa Wemba amonaki azwa molimo na ye peme na ye kuna mboka mosika sur scène. Donc Papa Wemba habite soki oza na ngonga na kati émission na yo akufi lokola grand soldat na arme na ye na maboko ezalaki mpe posa na ye te me ntango nzambe alobi non pema peut-être même kosali mingi totiki eloko libanda te parce que toza baafricain tala ndenge mokonzi ya mboka wana président ya république ese abi non akovanda awa na biso ata te d'ailleurs mpo na bango koteya nde lokumu parce que aye kokufa grande vedette monima aye kokufa na kati ya mboka na biso totiki eloko libanda te omoni Papa Wemba baleli ye partout parce que azalaki kaka ya bakongolais ya RDC te mai ya miso tolelili Papa Wemba soki ezalaki batia yango to na basiterne banye ekosala ebale me ata toleli nzambe adui donc Wemba akei na lokito nyonso olandi na mbeto ya l'hôpital te baperfusion te baoxygène te baopération te en plein concert eloko esalanga mpasi esalaka nga ti lelo kaka na répertoire ne nzembo ne wana nani mokongo enalingaka yango ntina asengaka ye nga bitindelanga diski wana atindelanga yango asinya yango mponga naza musicien compositeur oyo ya wana te ngai ezala nzembo ya nzambe babimisa mwa atiki biso awa me nzembo na ye wana reconnaissant na motuka na ngai sonda otambola yokaka ngolo avant akufa parce oza musicien ezala mpenza musicien o musique o kuna musique o kuna ezali te komona yango musique. Alors Papa Wemba aza nkumu ya solo atiki te mais ye lokola ngai c'est comme si na libota azwi mwana ya musicien te mais azwi nkoko ya musicien mais azwi koko ya musicien mais ezaka makila na ye nzambe asunga ye kombo na ye mosala ye ebunga te. Alors soko Victoria ebungi lelo plutôt pardon Viva ekobunga lelo bagénéraux bacombattants oyo ayembaki bazali faible parce que loboko oyo ekumbaka ekolo ya famille ezalaka na bopikiliki ezalaka na nguya soko loboko yango elembi ekolo ekwei famille epanzani. Ok, et Papa Simaro o évoqué tokomi na suka c'est vrai o évoqué nzembo blessure oyo Papa Wemba yembaki mpona olela ye mene ya na matanga na ye ebeti mpe mwa mingi liwa ya artiste moko ya monene ekomi mpe kobangisa baartiste mosusu nani Chaba Karamba akufeli na poto le grand bassiste grand bassiste kende kaka na ndako kamata nzembo ya natanga mibale
ya Bilabel Ayemba. Tala batitre un grand bassiste. Malheureusement, on a le bakaboye, oya ngare que tala ipa ya ki okufela. Tala wana tango pe atika ki sasa. Et avant Nimboule Pelé, plus de 20 ans à poto. Les l'homme m'a ba non mususu baye. O bazana maluba mala mote. Tout tunier ça ba koyemba, aboye baye. Vie wana na yoka kombo ngo. Porque histoire tant mususu soka abaziste. Biloko ya betaka o sa ba betaki. Oyebi ke moto na mokili tango ya te moto na mokili asala nano eloko ya kolia te bino bato ya mayele bokoma moto na mokili asala nano eloko moto alia te toliaka kaka oyo nzambe asala moto asala bilanga ya kokona soso eza te toliaka kaka oyo nzambe asala très souvent toliaka kaka biloko esi ekufi oningaka ngulu kolia ye mobimba te donc mokili eza na makambo na yango shaba nzambe akamata mais soko azalaki na mboka awa nayoki kuna basali mpe lilaka ya monene bakolela ye awa mpe matanga esala vraiment tokendaka mais heureusement babosanaka biso eza te mais soko osalaki osala na osalaka 33 kombo na eyebani toyebani partout parce que osala misala nona est-ce que baartiste bakomobanga ke liwa eyali liwa ya moninga moko ya monene ebangisa bango ntango grand maître lwambo akufi ngai natikalaki na oke jazz oyebiki na liwa ya pauvre chacun lora na balabala kitega 134 epana lopango na bango tokuti cimetière non toyoti kende cimetière bana kisasa basi mibali oyo toyebi tokolai na bango simaro tika eloko oyo lobi peut-être ozala tour na yo mpona nini parce que franco akei moto ya liboso nakundaki nalobi na parce que c'était moi qui était le patron Ousuma Nicolas des soins. Simawana Isaac Mosekiwa, le professeur de saxophoniste Union Sobalanda. Et 33, Awana clinique danoise. Obakata. Vous savez une histoire. Obakata Isaac Lokolo. Abouya Bifo Simaro Aya. Nakei, le docteur Babengiga na wana babi na ngai, yebisa vie na yo, gangrène je crois on appelle ça, ils ont comme mata. Surtout tiki et comme nanani et comme maye. Le wana yeto kata le quoi ils en ont boy. Na kindeki et à son âme, Isaac Mosekiwa azaki bamboué. Azana famille awate. Benatara zwaka yena Lubumbashi. Na kabare moko boya ko beta Satso. Tango monsieur Fik Hendrix azongi na poto oyo abetaka baparafifi Benatar les juifs amoni ye akameti ayene kisasa donc azalaki na famille te bafamille na ye biso nakei namoni badocteur bayebisi ngai yebisa vie na bino oyako bon na bokuse parce en réalité nasoli na ve ezaki ve kulutu na ngai wana franco asi akufi ndima bakatalo eyano na ye bi baobengaka masi ya lokolo lobi nga na famille awa te bakata ngai malheureusement opération yango kokata lokolo yango esalisaki ye te okufa toleli ye na 1 2 3 wana pasi aza na famille te nsima na o wana emeki awakana naza na répétition awa na Gambela bar no soto beto na kombo so ni kombo ni na wenza Gambela Miluz na ye na kuti baninga base bakomaki na répétition ngape na ye na koti bango bafandaki libanda ye azalaki na kati yana
kati ya bar nayoki atindi moto abenga ngai boloba na président ya nakoti na bar nakuti ya alongoli chemise aza kotoka eme nini yango abi te nazoka bien te bala moko ake na toilette dusi yaki kuna amisopeli mai na nzoto azoya makolongulu nabine eme soko nzoto ya bien te nakumba yo natika yo pena abi te sikolo kuna moninga moko aye kotala ye wana ngai natiki ye 33 na ba 7h du matin kaka sikoyo ozotuna mitiki na vandi mama nkele azolamusa ngai eleke ya eme aye nani kuna eme akufi nabimi nakuti leki na ye awa na sava esika tosaba nini abi grand frère akufi tozalaki na elobi grand frère akufi e nakei mpenza nakuti nzoto ya nkondo eme kolo ya mbeto wana toza na jompoi eke masanga akende komela epai mwasi ya pauvre jompoi na beau marché nsima mwa mikolo jompoi azwi mpasi awa na lingwala akalembelembe avana na mama na ye ekobenga nga na tongotongo awa ngai na chauffeur na nga nzuzi qui est aussi mon beau frère je suis le dernier oyo akombaka jompoi akende na ye na mama yemo na pedus azokoka kotambola te ngai nasimbi epai boye nzuzi asikotia nani tokei tosoi na badocteur baninga olobala nga vérité te non après mbala suka na ye nakuti natali ye na pokwa moko boye nakuti aza boni abi nazolia mwa fufu na ngai toseki ebisa te tongo nango soki babenga jompoi akufi oyo nazopesa yo eyano na motuna oloba soko kobanga tosuki wana te après jompoi oninga moko susu mpona ngango ayokufa me nalobi nandimaki kokamba oke jazz nsima franco mpe nakotika mokumbu oyo ya nani ngai nakota na morgue oyo meme ntango tata na ngai na mama na ngai akufaki nakotaki te mpo na kamate sensible ya jompoi nakotaki ake mpenza na nani te me na nani bon donc baninga nyonso bakendeki nakotanga bazalaki moye 7 mokonzi ngai nakambaki kaka mwende yango ndenge nzambe apesai ngai na loboko ya nzambe nakomaki na esika nakambi oke jazz ti mokolo bandeko balingaki baboma oke jazz babomaki yango lokola bato babomaka crapaud okolia crapaud te nakanisi moto areprendre ide yango na ngai ezali mwana oyo Fabregas obomi crapaud mawana ye neti ya ligorodo nanu aswa moto te me soki bamoni ye balandaka ye toujours asali nini oboma crapaud me olei ye te c'est comme likambo ya oke jazz eswaka ngai na motema te lelo ovi na ngai mobimba olenge na ngai ti ntango nkondo franco akufi nakota na oke jazz na 1961 franco amema ngai na poto na 1961 poto ya lelo te bolimbisa ngai bato bazolanda ye poto wana ezalaka poto soki omoni moninga na mwasi mondele oza kotuna mpenza na bana te wana mwasi na ye na Bruxelles tokotaki ka 2 boîtes wangata a les anges noirs natango baétudiant bakabayidi mais mpona nini naboma soko nalinga koma patron naprofite lelo nalamusa so bato na 84 orchestre oke jazz ekei na Bruxelles ekei États-Unis ngai naboyaki kokende États-Unis na baraison moko ezali na nabengisaka makoso oyo na grand maître nakende États-Unis te makoso akomona grand maître
dérangeaka mpe bongo ya grand maître parce que nazalaki le numéro 2 et Franco ayebaki kovanda na ngai nakendaka te nazongaka awa nakutaki baninga totikaka awa po ndenge Franco azobenga orchestre na ye onateur tozalaki ebele na ye awa nakuti orchestre Chair Monde eza kosalama baye kosolicite ngai babi nakenda na bino te ngai na yo toswangi na libongo tokamata bwato moko ya kotinga ngai mai na bolelani te kati ebale te atikaki na remonte baninga tokutaki navandisi nalobi na reminga bi bandeko batikali kuna bamisien biso mpe tozali bamisien totravaille bainstrument yali tobandi kosala répétition nzambe aye kotindela ngai mwana wana Carlito lasala maya awutaki na esiro moto ayeli ngai ye seli bitua lelo na Brazzaville aki basiste na biso na oke jazz alobi na ngai eti moko aye mpa na ngai po ye un bon compositeur nayela yo ye aya aye nayembe pete natuni ye yo okoka koyemba nzembo na ngai papa ngai ayembaka bien abi c'est vrai bon ça va tobanda répétition biso mibale balabala malo de 20h à 2h du matin biso mibale tobandi maya nzembo ya maya na bandi yango na Bruxelles avec Nkondo madilu système ekosilisa yango na mwana oyo ayekoli nzembo ya kosala kitikwala me ye azalaki kosepela mingi na kitikwala mpe ngai ke nzembo ya maya ebimi bino nyonso boyebi nini yango esalaki soki nazalaki na motema lokoso motema ya soso ekomaki lere ngai nakoma mpe patron parce que oke jazz wana ezalaki ya ngai simaro Franco na orchestre na ye na poto okotoloba makoso azali abotu na ye nzembo maya ningisi bana bandeko na biso bafanatike ya biso bakouta babushima ya marché soko baye ti balandi bakuta Franco na poto babi yo lingo zonga mboka te bon biso mpe toza na orchestre na biso oke jazz biso na simaro mais Franco ayaki un grand artiste azalaka jaloux na mosala moninga te un jour akende matonge na Pierrot bopetela nango nzembo yango ya simaro baloba soko maya beti yango abopesanga diske moko akena diske moko wana asalisi réunion ya mbala kata makoso ya boluka ye botuna ye bati diske Franco abi mwana oyo meme toyebi kombo na ye te awuti wapi me bino bolingo so mosala te bangana nyonso ya Bruxelles kaka ya bino. Et je crois, je n'ai pas peur de le dire, il y a inspiré Franco, Mamou, Mario. Au Franco alinga ki eloko wana o buske okese na ye. 33 inemi ya Franco balandanga na porte 1 2 3. Bayelanga mbongo na coffre ya Mercedes, ba Mercedes bisato benga sukutatu. Robeta babenga na bimila. Batuninga moto wana ti Franco akenda sema bele na tangela ye kombo te. Yo kotikala kaka mbola kaka mosali Franco. Parce que nayebi ye depuis à Bruxelles tant baza étudiant la maison africaine. Abi to kopesa yo mbongo. Osombelo banse. Kenda poto. Afungoli coffre. Namoni ba brique. Alongoli brique moko apesi ngabi. Esa maman kelani alambela yo. Na yo réponse pour le ngabi. Pesanga tango na kanisa. Omoni tango bato basomba lolendo kolobaka ngai ndunda wana ngai kenda na ba reception nyonso ezalaka mingi te because na one mwandambo ngai wana oyo wemba lete de panza kesmets mais na mokili epai na biso bato ya Congo central tolobaka bon nga naza moto ya bato nyonso me nalobi leka bakutime
soko o mesana ko timolaka ba bulu la banane tout ça moko soko le kundola e bembe ya tata moko akufa so na mbula nini ilima na yo kanga mayo donc ikambo ya okeza sisaka pasi ezala kola mwana nga na wuti na Congo jazz biso ba Gérald Madiata nga komba simare bandaki na jazz te wutaka na la lingwala na orchestre likra jazz ke doto na nzomambo aleki mi afso azaki directeur na RDA kufi makoso pardon nani Madiata aye to sala Congo jazz na presse je ban sirma y paya Congo bar kolo ya bar wana Congo komoneza ki Congo George de batiaka Congo bar ok tout ça l'orchestre Congo jazz Madiata zalaki un grand chanteur alors complet après yembela yo flamand après yembela yo anglais après yembela yo français yembela yo lingala ako interpréter banzembo ya grand calais ya luso non suka nango omona ka image na bateau na randonnée moto boye azo yembe donc ako yembela j'ai voyagé le tour du monde bon bazana bango ba azo explique bazana bango ba musicien allez bazana bino ba musicien mais so ningo simba ampoule oboko to kokate kamata mesa natali kolo ampoule matina mesa aussi wana parce que c'est-à-dire que tout na kanzela nini balekaki nzela ya saritete o te non marabu moko azalaka kuna non oyebi te nzela kaka ya mosala ok voilà. Papa Simaro blessure eleli Papa Wemba artiste balelaki na loyembo est-ce qu'un jour yo peut tolelo na loyembo ngai kutu nalobaka boye onga nalobaka yango esi esalami na Papa Wemba naza na répertoire molai nasala banzembo oyo eteya bato ezongisa mabala esangisa bafamille mokolo wana me na kati ya nzembo moko olobi otuni ngai naloba na cœur artificiel valere eloko ya moto eyebanaka kaka soko yango ebongi moko emoni valere ya Wemba parce que aza lisusu te montre no wana to soma $1,000 tango zalaka nango bielela te mais soko kaka bayibi na ndako montre nanga na soma kango na Suisse $1,000 biso wana to bungisa montre na biso to sombaka na paradis c'est ça donc abokuse nzambe asalisa bato bakotikala na viva ebunga te ezali mungwa te boyeba moto aza kokamba yango ndenge nalobaki loboko ekumbaka ekolo ya famille ezalaka na bopikiliki soko elembi ekolo epanzani ekwei na mabele famille epanzani c'est ça c'est que bagénéraux bazalaki formé balembi donc nzoka bakoki kolemba te mpo namoni wana même mosusu biso tozalaka nayi ntango basalaka biso tozalaka mais soko tozali na biso wana viva un jour ekobenda kaka boyebaki batikeli bino Amazon mama na bino alambelaka bino Thomson badesu undu bazwaka chance baliaka loboko opesa ye lokumu ke mbeki donc mbeki coupe wana Wemba atiki olesa Amazon te. D'accord. Merci beaucoup. Merci na bandeko nyonso balandi biso. Merci na ndeko Chantal Mbaya, maman Chantal, topesi yo merci. Et Papa Simaro yeyo. Papa Simaro toli na bandeko nyonso batali biso et surtout na ba o bazo bomara yo miko nyonso. Tam sunde to 20 sa émission boy ba lo basuso akoyaki na tongo. Mais biso to ça. Bazo bomo nyonso vraiment. To lo banini le poto succès émission na biso. Non, bato wana bazala pressé te. Soki basombaki badra babomba yango soki baki na mbongo bazongisa na banke po ikola
azopesa mbote na bandeko na ngai nyonso balesanga bolingo na Brazzaville. Honorable son excellence Dr Opimba Yawadi Ande Kisangi Roland Ibouyi Armand Bokamboka Mana conseiller Paul Ngoulou na conseiller Adolphe Balembate 2016 oyo nasenga na Nzambe misala na bango mimata Nzambe abatela bango po lelo na age nga na komi soki bino bana bokabeli ngai te bosungi ngai te eza lokoso te me nakei wapi nayembaka na mandola otuna ngango deja ngai oyo nazobelela na mokili boboyi kosakisa ngai me mokolo wana koya de bapesa bandeko wana nyonso fondation na ngai Lutumba président baza mwa ebele bomosanganaka bino nyonso tu balendisa fondation Lutumba ekola oki tenta directeur Ali directeur Nzau mama Germaine boza mwa ebele bolemba te ngai nazali ebembe ya kotelema me nazali ebembe ya moto nyonso tu ntango tunaki mituma na wana nazwaki na te mokolo ngai na kolala esalama kaka ndenge bokolela ngai na banzembo na ngai po banzembo na ngai nasalaki bolula mpe yango esalisa mpe bino banzembo ya nzambe la mission chrétienne bayeba beta problème réalité mais la polémique ezala te na bafamille na ngai nayebisaka bango ngai nali mwana Kisasa mwana Léopoldville soko Nzambe lelo abengi ngai olela ngai na lokumu nyonso tu bato wana bazwi mosala na soko presse po tobengaka on dirait ndenge bino bolobaka un peu de l'eau dans votre vin. Dans moi vin na yo tika mama imuke. Ça c'est marque de respect na kumu lokola ngai na monument lokola ngai. Ba lokola ngai. Mwana na ngai liboso za na Jean-Claude Lutumba za na 55 ans. Na boti na za na 23 ans. Nazaki na mbeto te nazaki na etoko. Yo moto zo koma loko. Eza na bana na ngai na poto pe bako répondre bango wana ezali ke soko balobi na yo ata ntango tobalaka basi soko olobi na mwasi oza mal éduqué ofingi mwasi te ofingi baboti na ye wana baza kofingisa bandeko na ngai baboti na bango ezali sengo te nyonso na mokili oyo olingaka te ekomela yo osala ngo na baninga te o nena otoloba on dirait Nzambe asali bato moko ya sika oba matière asalelaka bato ko basimaro on dirait matière yango esilaki ntango alingi asala bato mosusu matière ekomi ya bien te ekomi na mwa nani donc comment kovanda no so balingi succès so balingi koyebana problème ya te na midi kaka okomi na boulevard wana olongoli belamba otikali bonumbu ozali boma te et bato bakotuna oyo nani okasi oyo 33 te oyebana nyonso yango wana te ekoyebana te mpo otangaki likombo ya papa Simaro na ndenge ya mabe bana mosusu kozwa malchance c'est vrai o bakombo mosusu ebenisama magie te ndoki te ebotama bongo ngana botama nkumu ebota na ngai mwana liboso na ebota ba mama na ngai mwana liboso ebota batata na ngai wana akotaka pe classe nakomaki kote wana bino bokomaki te Nzambe apesaki ngai oyo nasalaka ti lelo nayokaka koconfectionne mwa moke mwa phrase pokosolola na biso mpe ata natangami moke me mpompo alobaka boye français na biso bakomersa nayokanisi oyebi nzembo wana
biso baartiste toyembaka nyonso. Donc na Kisasa toza na banini mopikiliki dadi azali ndeko na ngai mosusu nani Jean Mayele. On atanga bandeko basungaka bazalaka na ngai oyo nabengaka banzinzi nzinzi oyo alandaka ebembe ntina cimetière ayebanaka depuis na morgue basi baza kopupula ye azala wana te me ye abi te ngai nakende otika ye na cimetière bino nyonso bokozonga peut-être ngai par erreur même bokundi ye na cercueil na bato yango bango wana Merci beaucoup. Merci na bandeko ya RTL. Na effort na bino tomoni lisusu papa to sepeli nzamba sunga azonga lisusu na. Oui papa. Non, par même occasion nazali vraiment kopesa merci à mon nene na habité ceux qui ont contenir na kokumba ngona motote na son excellence monsieur le président de la République Kabila Kabange na o nyonso na lokumu ya salisi bisoto la papa Wemba matanga ya combien de jours et après c'est même télévision tokobosanaka bolamu wana mokolo moko te ata tomeli soko masanga moko nano basali na sika te. Merci mingi son excellence le président de la République. Merci ekei epai premier ministre mokambi ya gouvernement na biso na bawo nyonso bazingi ye na nyonso bosali na vandi na église moko nazotala na nini bobenga nini na télévision epai na vandaki même na parlement kobanda na président ya Sénat bakonzi nyonso me bilongi mosusu namona kala opesi biso lokumu nzambe asunga bino bokamba mboka na bolingo nyonso mpe na bolingo mpe na bopikiliki parce que nzambe apesi ngai na yo apesi yo lisapi mitano mais soko natuni yo lelo mosapi nini esalaka mingi na kati ya misapi na yo peut-être ke bongono okende mosika kozala na réponse rapide ma ya kopesa ngai te me mosapi 33 mosapi esalaka mingi na maboko na yo yango oyo nayebi te soko cameraman azokamata yango mosapi oyo ezali mokuse yango nde nzambe apesa biso esalaka mingi nalingi nafungola buton tala epai asi akoma deja mpona fungola buton ya faza nalongola molinda ndenge moko nangi nasimba eloko mosape oyo ezali alors bango bakonzi ya mboka oyo baza kokamba mboka bazala na ngai nzambe apesa ngai non ya kosalaka masisi bazala na bolingo wana na kati ya bolingo tokotonga nyonso nga nayebi politiki te ye politiki ayebi ngai esengo na biso ezali ke bolingo ke ekolo etongwana na kati ya bolingo pour une femme merci wana bakonzi ya mboka merci na bandeko nyonso oyo namoni lobi na memlingi nangi nakota boye namoni ebele bamama moko balati nani papa lutumba biso a 12 balles touti braza na yambi na sepeli mingi mais soko ozalaki moto mpenza te o bayei wana na mbongo na bango balali na memlingi ça coûte cher mpe bazongi nakuti bango baloba nanga tozozonga
wana kokoma esika wana foyeba ndenge nini akomata escalier wana nakozonga kaka nazobeta sete oyebi sete mpasi ya monaka na marteau parce que aza moto makasi soko atosamaka na ye babete marteau mbala moko me ye andima ata babete marteau bagunzama fo beta kaka yango nazobeta sete likambo wana kebaleki olanda nzela kaka ngai moto nalobaki nakuta yango ke ebale etengama parce que eyokaka toli te soki eyokaka toli mele etambola sembwa nakuti yango professeur nakuti yango na bakamiti nasali yango te na bana naza kaka koloba na obi na beti sete ntina ezali ngai te ya ndunda mabe ngai naza danger non biso oza kotanga na bakabini wana ya collectique na lere wana 6600 volt danger de mort ntango yo ozobele na télévision ya danger mpo oboma nani alo ntango tozo koloba topesa toli boye bamonaka yango mabe te parce que soko toli esali pasi na matoi ekuti esali te nakanisi ezali wazekwa moto alobaki ke toli ezali buma moko ya kitoko ya elengi balokotaka yango na lopango ya voisin na yo ofuti mbongo te donc mwana mpenza eloko kana te ya wana bana bayeba eloko wana yo okutaka mokili biso mpe tokutaka mokili na mosala oyo biso mpe tokutaka bino oloba lelo papa wendo non papa wendo mpe akutaka bato kombo otunaka te okoyeba te wendo azalaka ye moko bongo boti bowane pa wapi grand compositeur na braza baibomba boti bango wapi banzembo bokoyemba bambango baleka banoki oyebi mama ya biso se malembe tekele masanga makoko akonda lokola ngai oyebi moto asalaki yango botunaka ntango pema ya koloba ezali nano bino bakomi ya nzembo bokomaka batisala babuku okabela moto sisa pasi na yo te sisa pasi ya moto yo okabeli te soko mpe ozokotala kaka pasi na yo kokabela moto te parce que pasi na yo ekotila te tanko yo ozomata bacharge na yo mpe ezomata mais mbala mosusu mpe otali rétroviseur ntango ndeko aye kobetela o porte ye atiki ebele mapango ebele babiro ye na kisasa aye kobetela o porte ata aye na monde ya mosolo yamba ye te nakendaki na esika moko kaka mikolo oyo na ye na letama ayambi ngai na ndenge ya lokumu dabord ya age na ngai mpe na mosala na ngai yeba koyamba moto ata opesi ye mbongo te ye mpe atiki ebele mapango atiki bana ayepa na yo tala yango te yeba koyamba moto soko ezali te loba na moninga babiro mosusu eli ya leta eyawa tokoma mikanda naza na biro na ngai na ndambo ya biro na ngai wana bakize reception eyali nazwa répétition na plutôt nazwa réponse te naloba na ndeko mosusu aza mokonzi lelo awa na porte ya katedra toyaki mese ya madilu pesi mboto bato bayebi ngai eza bino te oyo bayebi te no toyebisi bango bino te soko bino bosalisi ngai te nani akosalisa ngai okende bavandi so na salle d'attente bon salle d'attente non par respect yango nalobaka banandaka nzembo na otouche wana salle d'attente eza esika mabe te babandisi wana na ntanda ozela peut-être mais soki ekomi keno evandaki komi tokolala pongi soki etika so salle d'attente kokabela na yo kokabela ngai okosilisa place na ngai te okosupporte mpe charge na ngai te
na ya ki tango mosusu kuto yo na lipumbu peut-être na miso ya bato peut-être dire passer au bureau vendredi à 16h quand na passé na bureau vendredi à 16h le patron de reçoit et bandaki na mandola ye na nzembo yo to rappelé ça donc bana bandeko Braza bandeko Angola bona nangai grâce ya mwana na ngai 33 oyo azalaka na ngai ntango nyonso ekola na ngai nayaki kisasa mpo naya kolela namona epai baza kotia bitike ya wemba na mabele ota na mabele tokozonga na mabele nazala mpenza absence ya lutumba ebrille te po moto nyonso ya mokili moto ayebi te ke naza na pasi kaka yango wana marke basi abomaki ngai me nakiti na avion moto aoyamba ngai na pleine makoso non kaka kiti na vo asali crise akufi ebozala na bino presse te parce que jour nangai koya un jour ekotikala ebele te mokili mais yo ya yo moto opanza sango oyebi ya yo soki ozala ndenge nini osolo ayembaki soko na mai soko koyebi. Merci Papa Simaro, merci à vous fidèles téléspectateurs, merci à l'équipe technique, merci à Linda Kibushi, merci à Pedi Pereira et bonne guérison à Benjamin Louis et Léna Bandegonion sur la radio-télévision du groupe L'Avenir. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci. Nabiso Nyonso, tout ça la effort pour nous accompagner culture Nabiso. Merci na Bandegonion sur la bande OK parce que Banda Papa Simaro a quitté l'aéroport. Tout ça une information. Papa Simaro est dans même ligne, tozalaki wana na président Makoso. Nandenge to au salle émission bandeko ba Willy Tafar bino nyonso en tout cas merci et nzamba batela bino et nzamba pesa papa nzoto makasi pour que tout le monde analyse sous mbalasima. Merci, merci beaucoup papa, merci nandenge otei biso lisosu lelo to la takazaka ya Lolendo te et toliandunda oyo ya ngai te et tozala na limemia petwe barotosa bakulutu pe baboti ya baninga po nzambe aumisa biso lisusu na kati ya mokili. Merci, à la prochaine. congodialogue.com www Congo Masolo Congo Kosolo là.com kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue Mama Sika 10 c'était ça la moya kala mais makasa nde ya sika